Ah, merci na motuna nao, monsieur le journaliste. Naza kosenga na bana nyonso ya Matonge. Matonge e bandi na Zwao ti Bongolo. Bango nyonso baya kotia poids na équipe. Toza vraiment déterminé. Tozonga esika équipe o ezalaki. Équipe o boye biango bien. Et bima ba champion ya Kinshasa. Et gagna ba équipe minene. Tobeta ti finale ya challenge Papa Kalala. Équipe elala ki mwa muke. Sikoyo. Avec Bokasi ya président Christian Moubiala, na comité ne Mobimba, ndenge bazaki eli, bache ba moyens en disposition pour na bana bazako s'entraîner na ba conditions esengeli pour to beta championnat na biso kitoko, to bata epefkin, souci na biso munene ezali yango wana. Makambu ebele ya kolobeza te na kosenga tango ba match ekozala, bana ya Matonge ba se déplacer ka lokola bana ya ba commune mususu pour soutenir l'équipe na bango ya quartier. Bon, adhésion ezali nango mwana nyonso ya Matonge. Kala mingi te to siège et kozala kaka tango ekotia mabokoyeba. Mutu nyonso ezali to ali na ba section mususu net na correct section yali, section Victoire yali, kala mingi te couloir Madiakoko na Oshwe. Ba section Victoire pour en face ya Bibi Play. Cyber Yves, soko ye wana masolo nyonso ezobeta mawana pour l'équipe na biso Matonge. Bon, AC Matonge, tolobi bien, ezali équipe moko fondée en 1944, eza na histoire. Ezali parmi les clubs oyo ya minene etikala na Kisasa. Tozali na Vita, tozali na Imana, tozali na Dragon. Na biso Matonge, l'équipe nyonso ya kala oyo yebaki Kalamu, Onatra, Adoubo, Adouza, Timo Service, Étoile du Zahir, Air Zahir, Sozacom et Koufa. Matonge et Tikala, comme tu as vu sur la première division, Mbala Oyo, Tozon Kobunda, Tozon en Epefkin, Mboule Koya, Tozon à Tobetana, Vita, Naba Imana, Ndenge et Zalakakak. Pona mubatu o balingi bale équipé te po ba joueur o pe bazana Matonge zaka bana Matonge te nécessairement ezana ba batu mususu ba rozali banda so ba ye ko komisa ba ye ko sadere turbo ya bango te tozo linga mutu nyonso ayaka ni esprit malamu o biso nyonso tozana ngo ide moko tozonga place masana ngo betamaka. Bon liloba suku ezali daza kolinga bato bazali banda ya mboka États-Unis, Canada, Europe, bana ya Matonge. Boyebi ndenge bo soutenaka équipe na bino. Bobo sanate kala mingi te bokozwa numéro na bino ya compte bonda ko contribuer ka ndenge ezalaka mbongo na bino kokoma vraiment une équipe. Tokolinga bongo po transparence pe ezala. Bo soutenir biso toyebi ke na Matonge, bana Matonge na poto boze belé. Les États-Unis boze belé, na Canada boze belé. Place au sango comme la bino, bo hésiter te, bo réagir, ba numéro à contact routine de la bino. Numéro à contact Montréali 082 69 72 855 et zappé na WhatsApp. Na bandeli 082 69 72 855. Merci. Motuna par rapport à AC Matonge, et je pense que AC Matonge est allé de retour et de retour en force parce que dans un moment oyo AC Matonge est simbami na président Christian Moubiala yende initiateur et fondateur il y a le club de Matonge qui est une asbel o ezali ko telemisa ba valeur ya Matonge na biso ko banda bongolo. Toza kokende te na niveau ya Zwao na bakisi funa. Alors wana nyonso surtout ezali quartier Matonge nde esangisi bana nyonso surtout Matonge sima ya ASBL na biso le clé de Matonge. Na yango na moment oyo yemoko initiateur Christian Moubiala alekaki déjà na présidence ya AC Matonge au boza komona bilili na sima na ngai ezali de retour. AC Matonge na biso eza de retour.
Alors tozobenga bana matonge nyonso kaka ndenge na tangi wana funa abongolo pona ko soutenir équipe na biso, club na biso AC Matonge qui est de retour en force. Je pense que AC Matonge za club ya sikate te kufa pété. Ezali club oyo bandaki coexister malgré la division moko ya C kasi tobosani te ba prouesse ya AC Matonge dans les années 80 même dans les 90. Mais AC Matonge azali déjà champion de Kinshasa. Eza club oyo amelisa pe pema ba vitana ba imana na katika ya Kisasa oyo mais AC Matonge bima champion de Kinshasa. Na yango wana tozosenga soutien ya bana Matonge en particulier et puis ya bana Kalamu en général y compris Kisasa Mobimba baya ko soutenir biso na AC Matonge oyo aza de retour en force pour la saison oyo tozali ko banda. Je pense que tokokena yango tina niveau likolo tina niveau ya Lina Foot. Merci beaucoup.